Jérémy était conscient que Moutou Oyaye, le quoi ça Moutou Bella, bazo enregistré nga. Oui, le lopena lo ba vérité ngo hein. Bika vérité bika na boy na ngai aswana nanga te, aswana na ba ninga na ye mwasi. Afingite surtout yoka il faut se mon place Jérémy le bio, Belvin Doki, Belvi Boye. Alors bien moté. Abika ke aswana nanga te akende ko swana na muninga na ye mwasi nini na kombo nanga atongite. Ba fuli suka de Jérémy. En tout cas Jérémy, bravo, courage. Konyonge le roté puis na sepeli po na moni longi na kati ya film ya bakuka. Mais so baboy na bango yekuna mam sa zuye siko sen. Jérémy, bravo koba ke liboso et puis continue na ontonga saka ki songi makasi. Ali moi sur manette. Mikolo na longo li linette pour na attaquer bato manette. Moi sur ya linette o memela belle vie sac. Jérémy, ba enregistra ki yote. Oyoki ngakutu na sepeli kitoko eza bien. Po Belvi aye bake bandoki nyonso o basali ke boye na boye bima e utika kuna priska liboma déception bolingo lobisa mambo bele luki buzz luka misala omoni azwi chimie ya Jérémy amoni ke Jérémy azala kuna longwe amisali bon tika nga pesko na misala mais ya échoué na yo yeba e pa nani na SP nde na yebi ke presque mo azala wana filme mo ba osala wana presque mo pas avec wana mam sa che a tourné bien fi yango siko sa mams ani l'autre a pas besoin d'elle ana 100 francs dépenser à kuna te si la ndem ta dépenser en bongo donc ye aïa nga ko pona nga maman bloqué numéro 9 on n'a pas besoin d'elle au monde ici là moi malam est-ce que yebi ke ba kangisa si la 48 heures na cache oui bien Kapa muto théâtre. On a bombe, so na bina lo bango Zaire Ziki. Hypocrisie aussi la benga hypocrisie dans l'axabino ba hypocrite wana. Wana bina na ozea pena mukamati. Siko na mona ki on na matanga mikolo ba mariana ba alliance na misapi. Mais bo bele la msu na façon mo bobo luka bo bele le loko mo bo bele li kinga ni mo bo. Mama, if love is crazy, love is funny. Ozana, mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ibisa ki ba oyo, ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende beaucoup bika, ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance, ba biki, bino moko bo tala ba témoignage. Nga frère na bino na kati ya Irlande, nazali na ba blocage, ba porte tout ça qui fermé. Mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse, makambu tout est fongwami, na sombi denda ba pasi na nzoto esili, changement et belé salami na ba aspect nyonso nzamba uzana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu, nga mama Jeannette en tout cas na bela ki tension makasi na yo kota na YouTube na kota na Ozana pasteur Moïse abonde pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atali na tension sisili bilonyo sebanda sanga palpitation sisili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba Ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème à mwana bane ko lobate na bane ko kene na orthophoniste donc va déclarer que mwana comme handicapé à lobate na etango na yiko ba ko l'exemple papa Moïse lekisi mwana délivrance lelo mwana na komi loba na yiko témoigner moni na nzambe ya bikamo wa sali na bomo na ngai nazali na problème mukanda toi réponse na zwa kabareji na raison moko ezata na sens te lelo na komi mo se sengo na zwa mukanda na zwa pe musala donc on a témoigné moni na nzambe ya Ozana wa sali na bomo na nga toka na nzambe na lobaki déjà awa ezali terminus bo s'abonner na papa Moïse Prophète TV na YouTube nazo se na bino na moto. Nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, goutte, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Ande bisika na séchaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge
ndenge dépôt na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya Maison chez Cathy, en particulier Joyce. Bonjour, bonsoir très chers amis internautes. Bonjour, bonsoir à tous nos fans, à tous nos téléspectateurs au Balarabiso, na Libana partout même ici au Congo. Je vous salue. Merci beaucoup à nos caméramens, merci à Yves Pani, merci à Mika, merci à Batonio surtout au Bapesa Flor Mackenzie confiance na Bosolo na internet. Merci beaucoup à Monsieur Egbi Nafilé. Merci pour tout. Donc on est là, Flor Mackenzie, la fille à papa, à l'Oba Salaka, Msala pour vous. Mes condoléances aussi à Noura Kalonji, à sa maman. Notre maman, elle ne plus, donc on est de cœur avec la famille. Après Awa, tout ce qui est c'est compassion, on a Mouninga pour ça la paix. Bien, aujourd'hui, je serai internaute. Je vais recevoir pour vous Liliane Yagola. Avec Liliane Yagola, on va parler que les actualités. Moi, ça m'a tombé que na boya koyamba ici. Et ça kaba bombe. Voilà, le quoi ça rappelle on a battu. Biso sala kam sala on a baki non. Cette fois-ci il faut na yambaye. Ils ont moussala, ils ont cop. Trop blessé, mon tout est mettre au sac à moussala. Merci beaucoup Amika. Je me déjà le dire bonjour, bonjour Lengola, bonne santé. Bonne santé. Tokos. Et que neni boulot cop et marchandise. Non, boulot c'est bon déjà. Je vais saluer Yemoro Kapi Kapinga, la source officielle en directeur de quelque part. Moi c'est Tanda Sissabobola. Autrement appelé Motema Papa Alain Makambo. Non, bon aussi. Problématique, tu as dit na belle consolation. Et ça yagola là luko. Yagola là luko. Oh, non comprends tu ko luka yagola on comme musique je te communique. En tout cas problématique. Tu na problématique tu na star. Mais on va na bon loba. Obo héritier ba okende. Moi suka wenge. Ngape moi suka media. Oui. Mais toujours en soirée ngaité na yagola tellement pote o kembise esprit. Na ngabe tan. Mutute jamais na banga mutute na banga nzambe na banga ato mulai lokwa lola to loba. Ouais. Merci beaucoup d'avoir sur internet même nga jour na banga ki modelo ya gola yo popola ki Baptiste comédie ke zongi nanga mona ki ko banga po na kana bango bien ngabilinga ngona sena ya gola nga pa ko laitsa nga ber mais na moni ya gola pena tina so nguna ya gola kwiti abi ya kabele nga $50 ya gola yo na kisi na omoni eza kisite eza oyeba oloba omoni eza bato ba théâtre musuba banda ba théâtre kala lokwa ba mama lipopo lokwa ba Priska nga manqué ici la Bissau que je salue Mams déjà en passant ba bongate suko bango balinga ande to ba vérité te tango ekomo lo ba vérité bango ekomi afinga ki so na finga na yakit na za na katsa bato théâtre. Tant matanga pe silina kende na koto fana bato média te na fanda kina bato théâtre to zaina yo on a mangé on a partagé tina longo wana 21 c'est-à-dire na ramwa na bango na ramwa na bango ba obalinga nga makasi na bato théâtre bazar po yo palola rafota rappeuse za ramso bien au monte que tant ozo palola ozo okangama na mususu monte que wana o créer ba problème na paloli net nani oyo paloli ba pede ba lesbienne et tout ba ndumba ba pede baza ba lesbienne baza to ba vérité ba pede baza ba lesbienne baza oui on a subi monte que ozo bebisa te na fana na ba pede te na fana pe ba lesbienne te na fana ba femme mariée ba maman responsable quoi ba maman top ba bijou la ba maman top ba na zana ba sila bisalu na zana moi le keto pété tendresse Tibinga que je salue na rana yo yo pour ça théâtre to kota na ba donc na zana ba femme responsable na rana ba lesbienne te na rapena ba pede te. On est bon mamboka ba biso pe kopo ba lesbienne bazé belé yo diembela ka artiste comédie ya gola te na diembe bana artiste comédien tout ezaka bango na bango te omoni ba lesbienne ba ebelé mais ba mi bomba ba ça la qui respect qui lesbienne na bango siko ya bato théâtre pour toujours matière ka pa bango mo ngata na ba likama muto théâtre kanda betelenga siko na sani média to ya rapport dans sani couper cette information dans lobby mais na mona ko ba information correcte na mona na simana benga ko ya gola pour la teke le disque c'est comme si ça rabon pour loba kamakambo yo o bimisa ça rapenda correct makinisi omoni bozara trop na fifet mayamba so lelo na lekine émission na sali makambo bo pona yo c'est que pire yo moko bo muto yaki obetelanga c'est-à-dire bato théâtre bango moko nde ba yaka
babengi mpena allo ya golo moni mutu boye zana mpe so exemple nga babenga mpona mama top je sali mama top aolanda émission nga babenga omoni mama top loba ne boye allo mama top tala mutu boye abina loba no bo maintenant loba no te poza mama na mama top aotala ma via naza mpiaka meta $50 bayepesanga na ntongo yango naoli yango me nasala émission te na boya bango moko te nga bautilisanga te oyebi non te bapesi 50 mpona finga te yagola oyebi nde eza boye bamama wana baoboma vi ya bana bato leka nano bavi ya mama wana eza teke bautilize nga otekeli nga matière parce que yo pe batekelako matière flore oboya teke batekelako matière nga sikoso bayenga na pia bango mbongo te yenda opianga po ebike yagola autorité morale aoloba parce que ça ba mususu ba pesi matière ola lo bango a lo bengo z amke na ngo boy nga siko na kena na onyoka te na obeta ngo tout droit yango mona batu yagola ye baka wapi bango moko ba yela nga matière donc voilà. Oui, merci beaucoup. Comprenez comme ça, là, je suis avec Eliane Yagola, Nabo Solo, na Internet. On est là, on fait que notre travail, notre boulot. Merci à Maman Pauline Agno, comment Bota Flore Makinisi. Yagola, il y a un passe tokende, aux Anna Moutoubolia Bomela, et puis le Bokon Minemi, même secret, Oyobete là, comment on a mis sur Batou Yagola, début de mon journaliste, M. Zala, Ini, mais le Bokon au fin. S'il faut répondre à l'émission, je vais être clair, maintenant blessé mon touté. Nga dans un camarade. Depuis na bota maman j'ai pas d'amis. Yosa famille nanga. Ba o wana pe nyonso ba famille. Toi ba na papa moko na maman moko mais to zape na ba rebelle o ba na kati que bango pe to longola ba na famille. Je comprends de quoi ba Sarato là ba Kovodor ba Blaise mususu na sa théâtre a PD a comme journaliste Camille Tiawa. Je comprends. Donc et on a envie que nazana mutute on a liana na milana e mona mama na ngana na fingi ezaka yoye yagola omoni o wana tant kuto fanda ka loba no boy nga pesko na bona ya otuno pona nga na suka motema na lela pamba na ko lela boyo mo ko tsenga bi parce que pour tsenga bi te to ke no ka na internet yo pese na nga ka droit de réponse nga pe non c'est le droit de réponse donc na finga batute na lobaka oyo na yoki ya mutu na lobi vérité nde ya likambo wana enoke na fingi ebembe no te est-ce qu'il y a gola kanga nzoto pour un jour on a posé finga bato musupe na vie et ils a facile pour police à mutu à mon question na kende la police abima mais na robua que la gola mpesi mo meto na boa que le mbasi we kangelo kolo pour le balapa comme on a la télévision na gola kanga nzoto na moi abima ils ont raté denda na moi ba meka déjà Sarato là ba meka. Ouais. Na lobby oui. J'ai été attaqué. Na lobango pe na lobango. Na fanda bono koko fanda te. Non koko fanda te. Ah, o nini bo. Na teli bo bambo mamo e biminga ai. Bambo e biminga. Ah, o bambo mo zela. Bolimbisa ngai. Filmer là. Oui, merci beaucoup. Na pesi mu kongo na bo. Na pesi mu kongo po fili amona. Kongo sexy na tatou. Na laksi tatou te na laksi mu kongo. Mu kongo ndo moni bo ebebaka. Nazo ba mbuma ya grave. Famille na ngi yebi na ndo koko fanda te c'était jusqu'au face. Donc na laksi mu kongo ça dire ba face pezonga boy po elimwa. Ba beta ki ba simba nzoto me ba simba molimo te. Ton na ki prière ba esinga ba betu eloko mais edendi. Et ça lelo ndenge faki et salate. Ouais. Na yo ki gambela na on likaka na nzela. Na moni papa mo abenginga. Yaka ngabi papa a obenga kisa bokoko abi yaka basa ba konti ba yaka na yepe na fandi abi ba bokeli mpese mais edendi na pa ko lokisi awa na wenzi flow une place à passer ba buka na terre na tombo la robe na gambela na tombo li robe papa wana pa ko linga kisi bana mu kongo tina ba face abi ça 3 jours et ka okapro ozonga poto peso ko kisi o ilongola tashwana. On se comprend. Na pese exemple au pena laxim kongo na ngapo o kota na molili nyonso ozwanga te. Nge ye edingwe o edingwe. Aya po melanga makila. Azwanga te. Azwanga te oui. Azwanga te. Ba benge pena babi to memi biloko ya go la place nyonso photo mema. Même ye di abi na biloko to mona ya go la te. Il faut to yo ça la cérémonie sur place.
Flore na lamuka tongo na démarra mutuka lokwa na oyeba côté na okete na se retrouver na kapela na komi boye babenginga ye die mo babenga na téléphone allo na bar na yo awa na ye pona melo makila wana na bar na en face à lycée Kabamba na lingwa la Willery lycée Kabamba école en face na na bar munene na ya bato esanga ko ya te na ya na kute dingwe na mutu o ayaki na ipo ba milanga makila bakanga bango na commune ya na presque Savubu police wana zawana ba continuer sur basala kuna ba yebi ba capitaine Amisi que je salue le chef le numéro 1 de tout Lingwala pour o ayaka penzana ba jipe koya na benga police pene yaka na bien loko wana nga basimba ngate na yebi nde basala mutu kisité na côté la mutu ndako ngangate c'est que je suis na émission isa ona na honte je suis trop doux naza mutema mukuse nasilika pa pamba nalela pa pamba mene mission na esprit mususu donc oeza musala siko mutu o yela nga betanga bolongo nga sima ndenga esprit mabe et noko ba kombe ko kima biso basi ya internet basa minoko boye ba ko kima ba nga bato wana babenga nga taka ba combattant oyo yebi ya poto babenga nga bravo Baya Roger les combattants que je salue na yemoko muto na finga boketsu abenga ngai ton ça qui analyse ya makambo ba musicien contre Ouenge contre moi sur qui Sinjora ou lesbienne lesbienne vous avez ma promener a finga ba musicien na kota ne rando donc voilà ke ba betu ba tegou ma via sakana raté utanda ba na beta basi na yi beta basine ngana mosini ta beta ndé te beta basina yi ngasko na mosini ta beta ndé impossible. Oui, merci beaucoup à Cheikh Yagola tuzo koba Yagola lelo artiste et comédien ezala ka bango tout ça là musalo te poto finga ba metto linga to yeba elo ne se passera te comme on a Priska azoswana na ba abonné na bato ya et là les ba cook est-ce que ba swana na ba faux compte est-ce que ba swana na ba fan ni surprise kalobaki sur ba fan ya SB Ali Boma Liboma sundeli Liboma lo ba yemo Ali Boma Priska Liboma déception bolingo lo bisa mambo belé lui peut gérer les commentaires yo bi combien de fois finga nga kutu mawa lino e mona pasi yo finga batu bamba lino na isa ba ona bamba lino te na utela mboka ba cha lino fele na chate bona Kishasa nde na futa mbongo pona cha lino fele dans chate Ali Boma na répéter avec qui na tana yena SBT ba kufate na za Priska et tout aze loko te mon Priska aze loko te banda Kishasa ti Japon makolo banani ba fan ba linga ai mo mutafingi ba fan ana ba fan te ba fan na Priska bokima afingi bango ba abonné ba banani ba fan ana ba fan te biso nde to ana ba fan yana ba fan te c'est comme si yemo mam sa tin na parce que ba sona na abonné ba jira ba fan te mais ba propos na yé c'est comme ça ne que s'attaquer directement na mam muto asala e on s'attaquer na inde Ali Boma ngana bi Ali Boma Ali Boma luki buzz luka misala omoni azwi chimie ya Jérémy amoni ke Jérémy azala kuna longwe amisali bon tika nga pesko na misala mais ya échoué. Station Saint-Thérèse. Oui, ce comme Saint-Thérèse. La mission. Si, exactement. Mais ça, ici, il y a un service, ponctualité, respect. Et puis, bango, balou la rapide.
40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va pesa kiwana. Et puis kokili timbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, jibe service. Poso mwini. Mais makanisire bendele. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moi de le mo. Il y a Mundede. Attention ton ganayo. Moto bolongwate, on se trouve dans mobile. Il y a un gros JB service et ça kaka on a qui ça. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamengite. Mokili mabimba. Ah, aujourd'hui. Donc à longo de bisopili ya makambo et ça qui 40 jours mais au comment on a contenu ça dit 6 mois. Papa Julien, il y a mis ça dans ma voiture. Oh bah ça va ndeko na meki. Na meki la poto. Place il y a série il y a kocha bilo. Et ça il pas y a José Baïla. Cyber service. Et ça kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Fondation Tabita Dorcas. Maman Mireille Maïngi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambo na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana bato ebele. Rentrée scolaire yango yo. Bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba ofele ba lia mbongo na yo. Ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga Maman Mireille, nde Maman Mireille moi quelque chose à kebaka, nde azo sunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, benfirmier, bendikapé, buna nyonso tout kaka sana ko soutenir bossa makambu nyonso yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisu liboso na bino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na 1 dollar na yo na 1000 francs. Kosunga bitike batanga baza na bonne santé, bazwa eloka kolia, bazwa tama ya komela, bazwa telamba kolata, baza na bonne éducation. Nzamba alobi senga kopesa eleke senga kozwa. Tango ozokanisa babitike eza ozodefisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonnés parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezosunga bofele bana bitike bafefe ezosunga bofele bana bitike bafefe Mama présidente Mireille Chubae ya Jomas Masamba merci maman. Oyo apesa ke pa ba ofele atiaka nzambe musapi na liso. Enfant de Dieu, na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na zelate. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université
Kimbangiste, avenue comme on a Marin, le numéro 16. Numéro de téléphone, à biso, pour na bateau, balingi ba contacter biso, pour na ba détail, mon sous, ils a plus 243 89 72 32 229. Échoué, ça les maté pour bateau ba ébiété. Bateau ba ébiété, Jérémy, to y ébié. Attends, avant qu'il n'ait pas belle vie, to y est qui Jérémy. Azaye de na ba bilo na ba impolitesse na yemoro boya théâtre ya nango déjà où ça Jérémie azala ngane ti moi surprise kana yeba na ngaité wana pina Dieu m'entend parler na yebiété na yo yeba pa nani na SP ndé na yebié ke presque moi azala wana film mo ba osala wana presque mo pas za ki wana mam ça tché a tourné bien fille yango ce que ça mams ani l'autre a bien tourné sous tes bamba qui tourner la place pour de toute façon on n'a pas besoin d'elle ana 100 francs dépenser à kunate si l'andem t'a dépensé en bongo donc hier aïa nga kupona nga maman bloqué numéro 9 on n'a pas besoin d'elle écrit qui toroté entre bango na bango puisque en tout cas on a tali na TikTok na ba poster au monde ici là moi malam est-ce que yebiki bakangisa si la 48 heures na cache oui bien Kapa muto théâtre. On a bombe, so na bina lo bango Zaire Ziki. Théâtre lo ba tout se faire sur internet. Pour on a bio banga raté. Non lo ba. Ya ba piste bon so vandi wana seke za solo. Ko Zaire Ziki. Tumba Zaire to mama. Moi mala moi est-ce que mona sila leki abiba kangisi nga pa muto tel alobate. Ti lelo bat balinga ba ba me ye wana na ye wana eloni nezara. Boye batenga sko na ye bien. Omoni ke na ye ba makambo. Bien. To yeba makambo ti sko pe barando na bango na badina na banani to yeba barando biske te yango sko na lobby non lo bango te faut lo banga na bio lo banga go c'est comme banga o comme banga ye mutu ba banga malale denda na lobby je dis et je répète nazo bandela na lobby ke ngai na voilà ngai na bangaka batu te vous comprendre na bangaka mutu te na nga na linga na biso ke omoni sila moi na malamu bakangaye vous comprenez bakangaye aleka lobati ba finga ye pa banani na banani wana ba o wana na ba o wana kuna bazo ba problème ba azwate boka pona prise kande sila ya leka lobaki o tenga kutubo toi na tawana te qui va sala na bango bien ba ya ka la télévision pona la ki sa batu hypocrisie aussi la benga hypocrisie non la sabino ba hypocrite wana pena na ozia pena mukamate mais na avait morto to mona kango mutu na garda ki bande na ye ba boy ki bopesa na mbote na misa batu na kati bobo man kasi boy ne ya mbote za ki te mutu achaki kwa na kiti na ye afandi au fina na ye téléphone bato ba palpis nde ba koma ko belela oh kingani wana tala kingani fleur makinso moni ngande na mwele onde na boy non memela moi si sakte non ça peut publicité moninga moi cité lukuta intervention yaka ba fingi fleur fleur emsu na minute aza battu peut-être que finga ngana leki na salu intervention mo boy mais que na comme memelo sac to tambola pe na zui seka makinisi na memi non ça ngote siko na mona ki on na matanga mikolo ba mariana ba alliance na misapi mais bo belle la emsu na façon mo bobo luka bo belle le loko mo bo belle li kingani mo boy mais comment ba sac na ba vrai te ya gola et belle ba betara ba to ba proche ba lo belo mo siko no tumba zaye so no bina beta ka siko no tumba zaye ziki saka ya to zika te siko no zik sa te po esimba te gola te lobby yamanga lobby yamanga bien lobby merci beaucoup tout le monde. Jérémy il est abattu hein, il est abattu après ce qui bateau qu'il a eu confiance nion so ande ko soana bango to ke on a ba voice et puis blessé les sous hein Belville Kandi pourquoi toujours moi non ça na batu vrai non ça na batu vrai nazoli na batu non mais na batu mais ka batu non mais na bango ba ko trahir ngai na ebité puis Jérémy bateau va na bango entourage na ye mama bongo tango salami ya gola ata bi ko hypocrisie yango pour commenter ba niveau to que muninga bozana ye et après bo solo laka na registre na nga ya gola tina ba niveau te ngai elo na moni ba fuli suka de Jérémy en tout cas Jérémy bravo courage konyongelo roté ko fanda to lobaki on a regretté pour ba lobby pour ba sali moi sur à manette mikolo na longoli linette pour na attaquer ba to manette moi sur ya linette o memela belle vie sac ya ke ba kuno simba te ça la jido moi asani on se va un coup bibo ya kuna ko mekate na meki ale kapa isho koko ya lebso niveau parole yo ameka bima na meki azolo palo kamo bali abetra ba un coup bibo na meki monte na meki pour na loba na meki
Jérémy, enregistra qui yote. Oyoki, ngakutu na sepeli kitoko, eza bien pour Belleville ayebake, bandoki nyonso o basali ke boye na boye bima et utika kuna. Mais Jérémy, bravo, na pour na komba Belleville on a boye nanga. Jérémy, bravo. Bravo et bravo, bravo et bravo que liboso et puis na sepeli po na moni longi na katia film ya bakuka. Donc bravo. Wa mobali kende na ngobongo. C'est la monde de bo senga toujours na ngweza la poigne za bakuka yo senga bravo. Mais so baboy na bango ye kuna mam sa zuye siko sen. Essaye l'autre. Est-ce que ça rappelle important pour nos bébés soyez pas mince. Même ça va moi asa kamza mutu ya. Même famille moi la te a babysitter à longwe a monique asa capable de sa chaîne, a capable de na bien ba semba o ba so banda théâtre kala o ba connaît ka katale. Au moins te bitelenga no bando ta ma sustain semba bando ta ma te ba na sika ok ça théâtre te loko lo baso ezate Jérémy en lokoti lokwa ba ofele lokwa ba katale. Au moins te ça peut bien. Il fallait que Jérémy abima que ça makamna ufingi hapo na fingi ni semba que semba pour Jérémy a lokoti et pour ando ça souste ayeba na souté pour arafi aliko kilo Jérémy azuya comme si liko pepele ale ki sa raiba mona e kazaka au monte que Jérémy fa ka longwa pour simba. Donc voilà donc nyoso ba lobby wana ya go lobby ki non bravo na Jérémy à saluer l'autre. Bravo, bravo Jérémy, bravo Koba Keli Bosso et puis continuez dans ton saka qui sont ma casse. Le moloba qui a tout l'excès qui a aucun batuna ya baza kana yi face à Keba. Le moloba qui est très important mais to sota qui te na lobby otuninga ke Belleville a yo comme te ma passe ba o alia kana bangonde ba o sala bo. Abo ma bureau ne mobimba a mona ka ça bien changer ka bureau. C'est vrai. Oui, soit changer ka bureau. Fin comme. Ça peut changer bureau mais nous allons capote à battre. Hier on a problème na batute. Bateau azana ba onde ba yele ba problème. Parce que soit longo lika bateau ana a mona ka koma bien. Voilà qu'on se PC. Oui. Conseil na PC yango. Mais là qui nango enregistrement té pour na Jérémy, il bi secret moi voilà. Enregistré qui Jérémy, moi je dis j'acclame parce que Jérémy a dit vérité. Abika vérité abika na boy na ngai aswana nanga te aswana na ba muninga na ye mwasi afingite soto yoka il faut se place Jérémy le bio Belleville ndoki Belleville boye alors bien ngote abika ke aswana nanga te akende ko swana na muninga na ye mwasi nini na kombo nanga atongite bon attends les gens mabe ngozani bino bo cha mabe place ni c'est important so batuneti ya gola okopo boya no pour répondre ngo siko batuni na façon nini batu na yo biagola yo kutu na fifet mayamba ndenge za bobite na boy fifet aswana na ngate fifet aswana na ngate akiswana makinisi connexion no lobelebo oh kasi po mutu azana podan yo problème eza makinisi bos ko ngana problème to yo swana ngande est-ce que bike mutu na bazana problème même si pas yeba ina iti tant yo beti ndika mba me comprendre que beti ndika te bino bo même na système ontonga tongite Jérémy pa yeba ki ke bazo enregistrer nga ayebaki ezate que Jérémy ayebite que bazo enregistrer ngate aye omoni mes voice wana oba e circuler Jérémy yemo pas nango omontango yo ozwaki do chetui yepe de ko to achaki tui donc ezango le côté que okune batami kuna te Jérémy était conscient que mutu oya yé loko za mutu abela bazo enregistrer nga oui lelo pena lo ba vérité ngo pour ba que et là on a regretté que combat papa bato responsable marié père de la famille et bimi kaya ngwana. Oui, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Et c'est juste Yarosala Moussala Nabosolo Internet. Merci à notre caméraman. On a besoin de ma prise de vie. Merci à Mika. Merci à Ivipani. Merci à Matonio Soyo. Bandarabosolo Internet chez Flore Makinis. Ah oui, moi c'est Ambi. Maman sociale, maman gentille. On va communier sur les Rabino. Yago là, nous sommes arrivés à la fin. Biso salam, salo poto blessé batouté. Ils ont salam. Ils ont actualité monté au Luki non. Ils ont surkilé. On a sala qui on a presque là en bas. Les pina ma paye yo. On a li bande ma kama maboke. Poto me kama ko solo lango. Mais mutu na mutu coaché na place na yi. Oui, ça lui plaisir. Yago la finité mais elle a essayé un peu. Yago tia mutu na place na yi. Yago la mot de la fin pour l'émission. En tout cas, mot de la fin, je donne tous les encouragements na ba bakouk nyo surtout à Yemoko aussi à Bissal ou maman de Babaka on répond les imbéciles par le silence ou tika lara ko répondre ba niamate o bazo say lo ba live o ba luka ba lo ba no boy
Béchek Nabango, tous les Abakouk, je vous salue. Tous les Abakouk, je vous salue. Tous les Golachou de Kapika Pinga, la source officielle, na Pesibino Mbote Belé, Nabora Souma Bangate, Obatutu Baba Bolingolanga. Donc je te salue aussi. Yo mom to yaminga 4 émissions. Merci beaucoup. Je salue aussi Yves Pat. Merci. Monte de moi. Voilà monte de moi. On a PC Pina Bambote Bisika Bizouamiye. Cameraman to pesa Mbote te kwa linga te. Aza problématique un problème na batu. Cameraman est non binga. Spectacle. Oui, merci beaucoup. Merci. Je salue Carmel Odia. Moi, papa. Mais yo, so bola qui écoute la miniature ko tumba ya gola ko sara boite wana famille bota. Na boy conseil quoi kombo na ye. To sito yo kanaki. Na boy conseil ko to za papa moko babora biso na yo nanga na ye na nzembo moko. Donc tala non maman. Ouais, la nga izakande libota na nga ya ye ko za libota. Oui, merci beaucoup. Merci à tous nos fans. Merci à les spectateurs de près, de loin, et puis physiquement, moralement. On vous aime beaucoup. Merci à Mika. Merci à Carmel Odia, la fille, à papa. Moninga Flor Makinissi. Mes condoléances à Nora Kalonji, Nora Wani. Tokoufé là, te bipas Zoyoka. On est ensemble, les Tozana, Ana Carmel, la fille à papa. Donc on pousse à la maman pour la rota la moninga à biso. Merci Nabados sur la fleur maquinis. Tu blessé mon touté. Oui, ils ont moussala, tu as insulté pété. Ah, après mon kama te pété, mon simbate. Oh, bah hypocrite. Non, nous ne sommes pas les hypocrites. Ce que vous voyez dans la matière, ton selon la télévision. Merci beaucoup. Carmel, la fille à papa, je vous aime beaucoup. Retrouvons-nous à la prochaine. Bye bye. Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolwe azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana pa moi. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tirobo. Yesu na lingina tatona Yesu. Papa na lingina témoigner sangano na ye. Napena tatona bonsambe na yo so bato. Yoka bosenga nanga zambaka basaye. Yoka shije nanga ye sambano na ye. Na ye na bapasi nanga bosabo zambe na yo. Na ye na kosanga nanga bosabo zambe na yo. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso. Yes.
pesanga kabela nga bisengasenga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebika bisengasenga nzamba londa ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai jesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai oyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Hallelujah Chirobo Chirobo Soki na soyemba Wopekisanga te Oyebi te bisika nzamba lokotanga Unayemba buye Soki na koma kosambela sambela Wopekisanga te Oyebi te bisika nzamba swanga Unasambela buye Soki na koma kobina bina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga olabina moye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi de prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo